congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congofrance.com. Site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Congofrance.com. Amoni mama na Valère ai alobi na ngado ke ngane mama ya mabe to na yebi ko etike bana te afinginga chaque moi ma fille chérie okote no na tagai na zo boya opese bonga pousser Robert Bofanda o supporter nyonso na longo la sana bambanda c'est bleu bungi yom to sunga bleu na ndako Maria gagne place dans soi que on a parlé qui yo j'ai l'âge de tes enfants même une liberté. Faut que tu sois pas inayo. Non c'est Wa camarade ya papa na. Wani na téléphone. Yo nani? So ngala zana ni yo pozana. Ko ngala za mwasi na ye. Yo mwasi ya nani? Na za mwasi na ye oyoki. Makamon na zako yebisa darling nanda kalibala oza ko se comporter ma paix tala mwana bunga eza likamba ko sakana te meme bato na beteli bango masolo mama Gigi Loboko abiboni mwasi na katanda kalibala a surveiller ka mwana yo koma mwana ke classe era classe ya kozwa mwana ekoki OK na yo ko dendaka na yo OK ko tala ka ba mibali na yo OK ba rendez-vous na yo moi salibala ba mibali yango zo mona basi ba salibanda baso kota mabondeli ba botola bino mabala yo za mwaso bongela libala te mama na ebisi yo yo kanga biesika na zolo koko na nga lokola zo mona na te darling landanga malamu koko mona nga mabe o mona nga bokilo ya mabe OK na sango nanga kopanza nga bakomine nyoso Kishasa mwasi na katanda kalibala soka bandiki ndumba infidélité ebenda kama kamboyo mwana ke eloko na saki koyebisa yo tala mwana mwasi aso se comporter mabe na kalibala. Quand je vous dis vous voyez ça comme ça et je vous dis depuis la nuit vous te bougez même quoi mais ça c'est pas fait pas c'est là mon même Dini Kanto, je ne suis pas un homme comme ça que tu me vois comme ça. Dis, quand moi je faisais du diamant. Papa Robin c'est comme femme mariée, Patricia comme kilo, notre faisait anniversaire nanga, toké n'est pas papier mwamba. Papier mwamba. Mon père na magasin qui tambo. Mais non, banda vanda qui bat nous sur téléphone bouger. Même oui, même pas na biso nda quoi. Darling aza moi cité. Lelo to suki wapi. Toko luka mwana. Na komi miso pai kotala nzela na bisika kotala ya kolukela mona tena komo luka mwana to tokomi nango eza ya kovandelelanga na ba mini na salote ya kolakisa beauté te e komi tango kolata kitambala kolata la gomme na makolo olati coupe ale OK kotala koluka bana mwana nanga koko nanga mama ozolo kanga oza nango yangeleki parce que na mona pasi na zemi ya mwana nga ba caprice nyonso azemi yange leka ya basi nyonso mokili et puis na souffra une semaine pour na mota mwana nga na ko linga teke mwana nga bunga ka bunga na vandi na bisengo non na pasi na motema pe na tamboli partout na luki mwana no darling mwana nga te no mwana yo kanga na zo pasi ko kasa tenga na vene sengo awa na sangati mama na sangati papa votre
avez anniversaire, vous avez un pâtisserie dans le magasin qui est mon belle. Pâtisserie qui est bonjour. Oh, mais allez. Bonjour. Comment ça? Comment est-ce mais allez, bien. Santé bien? Oui, santé bien. Bien, bien. Oui, ça va, tout ça bien. Papa, oh, maman, ah, maman de l'été, les qui m'ont donné après, il y a mon balai et troisième. Hein? Tu vois, je suis toujours dans la gratification, je suis toujours là pour moi. Moi, je suis toujours là pour maille, c'est ça. Parce que c'est trop de ville, point noir. Dans le cas, moi, ma béo, les côtés, j'ai l'information. Je donne l'information, je prends mon pied. Papa, au lieu que... Tu m'as fait le running with là. Papa. Papa, logo yozawa ngana osala. Il faut na sala mo c'est obligatoire. Ngana yika na zako tia boy. Lo bébé singa koko na Angela, na zako to ba shinding ba zako le kapte. Moi je vais comme Papa, you got food. Ah, tu vas me faire. Oui, je suis là. Non, ça va, papa. Darling. Nano le lite. Tala. Olelo zo le nana. Eza ya lokuta. Okolela na ba fimbo. So ko konanga monante. Okolela na kobeta. Et nzoto no ya pembe wana ekokoma noir. Une semaine. Maman, na pesi une semaine Une semaine. Koko nanga mona. Soki amonani te. Olela malamu na fimbo. Na ebisi yo. Olelo kolela bien. Omone loko na ebisaka yo. Omone na ebisaka nana tina transport. Azoke na transport. Lokola biona mwasi bovandi bolingo. Bosana souci akoko ya bungite. Ngambo ko na okende nzela na tala mama. Boko mona na mwasi na mobali. Mwana soki amona nite. Moni biloko yango. Guy, je t'appelle. Nabie, en réalité, nasa maman a bien l'hôtel. Nasa maman l'hôtel qui au balanga inde mbala bala basinyo so moko lingango sepe anangaki. Kofinga ngai. Chaque jour. Tongo midi pourquoi kofinga nga. Guy, mwana abungi wana. Oh maman a bien olobaki ya lati souci lati mokuya. N'est-ce pas que kaza mwana ngala mona pasi ya komema buzemi wana. Guy ovanda. Ovanda l'aise ngamna bundana pasi ya mwana ngai ti suka ti lona akomi boy ti le po loi se disparaître nga na ebité nini arrivé na ebité na kendo tika mwana classe na kendo zo mwana comment est-ce que na ko sa ba jeb zoba ou bien na zo mwana nga na bomba ou bien sona tei wapi je ne sais pas. Allô? Oui, monsieur Nicolas Rosana. En tout cas, c'était pour toi une grande sœur, mais Batikali. Sur le comportement, boss n'engé alors se comporter. Il y a un autre bail puis notre PC punition bati comme boya si. Nicolo penza ba ko kitati. Boya même Nicolo te. Auto éduquer na boss parce que mutu na eleki. Yo moko to bando se pena ba comportement wana te. Boss ça biso bo. Ti to kila matadi kuna. Na matanga do ye kaka nde mutu azaki opesa mutu passe. Et moi tout le monde qui a tikala na kuna. Mère Alec, on est une somme à condamner maman. Maman, ce qui a venu nous t'avoir eu, bon, ça va nous t'avoir les personnes. Après, les capés maman. Dans la aucun mois, il fallait qu'il y ait un boss à Tikala. Parce que Mère Alec, il y a un lobby belé. Madame Nanga, il Patricia, il y a bien. La lobby, oui, on a combien de niveaux qu'il y a une paix, une union, en général, famille. Bien sûr, parce que tant écoute, Malek, tout ça là-bas. Maman yebi makamio soso ne kapa ya boss.
combien de fois ngana lobby parce que soki maman yebi likambo akobombelo te il faut yeba c'est-à-dire ça bon ça bino parce que na famille maman leki non écoute non maman leki na famille na bino bobomba na ba secrétaire oboni ngana ngana sala boss na yebi si apesa merci na madame na nga Patricia sinon te maman leki boss ça na comportement moko okoko supporter côté yana ya supporter nyonso mais maman ndaba na ko tia boss ne répond à ko côté là ya onde sali mabe en tout cas so ya ça qui m'a comment on sepela na moto au départ ya boss ezaki déjà mabe alors ndeto za déjà boy eza pas si poto zongisa oyebi ke se navandaka so na oraisonne nga bibani o mwana na nga ou bien na lokote bien na zwa ye na hôpital bachangeaka nga motema azwa caractère na nga te meme yaya na nga moko honorable ewanga atuni nga alobi Virginie yango likambo nini oyo kubotika mwana akende kaka boye koko na nga limwaka boye na Kinshasa maman après tout est-ce que on dit vraiment que Darling a cause moi na yemoko abungisa au moins quelque part et ça ndé soni ya famille na ekitsa famille na makambo famille na yo okomi on tie pas honorable wanga maman tu as ko sana beta on a parlement maman kende sango sango kutu se panzani na pandi te maman toza bato biso moto vandi matu tuna monsieur tourner totalement jamais moto ko moi na yemoko atika soki abwaki à côté bokanga minoko na bino to na lobi kanga do bano yo bovandi bino mibale do bovandaki bozo ba décision bo bisanga makambo ngi bo changer makanisi nanga te soki nazolo bana lingaka te muto katanga maloba donc mwana mwasi na sa malamu makambo sala kabino eza mabe donc ngane mama mabe na kosela ke makambo kindumba za nango te mutema mabe za nango te bolia kakuna bon zela ya mwana bungi mukola na okendeki kuna yo yaki na sangwa kuti oloba ini asukoli aobima soka ke kotala cousine na ye mutabungisi mwana abimi ake kotambola ngai ndo moninga mobimba nanga ekozala lobi kuna ndako na bango na kobimisa biloko na ye akamata nzela kende lokola mwana bungi ye pa bunga maman na kobimisa ye na ndako kasi na façon ndo sokile makambo na kobimisa ye na ndako soki gia zoko kozwa décision na faiblesse moment na bakisi akanga ye nga mama lokola na misoka na kolongole na ndako mutu ndeto tuve mwana mona na aposo obengani kasi so obengani akena okuka mwana kasi loko biye mtabungisi do yo ko luka mona te yango bovandi bozoli ka bafufu nga pe na kolamba te nazolongwa kuta na ke kofanda nena ndako aki comme ça na bengana mwasi nga na vanda na mona place mwasi yango ya bino akoya après tout non comprends mon ki obunga boeti bambokilo ba ko finga yo mobali na blâmer o miteza bien te Patricia yo zala été oyo ki ka na lisolo kande na oloba tout mona mama bagi ndenga sosoli ngai ngana vina ngana tika lo zala infidèle te ngana linga gi makasi bandagi ya balanga tanga na ndako na ye mais mama na sosoli nga binga mwasi ndumba alobi nga mwasi mabenga na négligente na kipa ndako te na kipa foyer te yango sort na Darling yo kanga non après tout ton blingo linga na gi mwana za ki te ako benga l'autre ko solo ko mabete pona mwana isa makambo yaka to fanda to so trouver solution mwana ko mona na pour ino tati pa bandi mwana za mama tika Patricia na ngai na luki mwana partout même pas président Clary et loko na bengi même ye mwana nga azakuna ti na luki wapi na ba wenze par-ci par-là mwana zati tinel nini to nga na koti Patricia tala ba jésus belé Darling même souza mama bokilo na o alinga sa ba jona pa pesa dans apeso pas ça pesa gi passe ya ba mais Patricia nga na zo assurer yo sika mwana nga zali makila na biso bato egangaka et puis makila mwana nga nebi ke ganga eza ba ja mama bokilo na yo mama nzamba osage mwana mwasi wana amoni mama na Valère
alobi na nga doke nga ne mama ya mabe to nayebi koedike bana te afingi nga cherche-moi ma fille chérie okosenga banolanda ngai nazobona opese bonga mokuse robert bovanda osupporte nyonso wana lelo ngolakisanga nani bambanda sible bungi yo moto asomba bino na ndako Maria, ngai place nazwaki ona epargnaki yo. J'ai l'âge de tes enfants, même une liberté. Faut que tu ne sois pas inayo. Wa camarade ya papa na. wana na telefone Yo nani? yo nani So ngala zana ni yo poza nani? Ko ngala za mwasi na ye. yo mwasi ya nani Na za mwasi na ye oyoki. Darling. Maman, ça va? Ça va bien, maman. Darling. Kota na ndako. Na malembe nyonso. Kola mwana oyo ya nzambe oyo akelama na se ya moi. Zwa biloko na yo. Banda ya lupango. Ozana camarade na bomesana na ye. Akwede yo. Pour libérer ndako. Lokola osepelaki. Lokolo sepelaki. Donc na makambo nyonso nde nayebisaki yo omoni nga mwasi pamba mama pamba koko na nga. Sacrifier koko na nga mpona libala. Ke kopesa yo bien na banganga. Bien wapi. Alors lelo pensa nde ozokite libala oyo. Libérer ndako lupangu ya mwana nga bimakende. Tokola bomesana kosala kindumba na camarades na yo ekomi ta yango boluka mibali libanda na ndako ya mwana na nga te. Alogi. Naye kosala mosala na ngai. Ok, azobima. Azobima. Esili. Donc, histoire est comme une souka. Ok, ça va. Quand on a là, comme ça, on a gangate, quoi, na sana matanga ya mwana ngai. Kota. Maman, on a comprendre déjà. Il y a un problème. Je quitte votre maison. Pas de problème. Non, ma chérie, s'il te plaît. Pour ne pas quitter, pour la moine. Je dois quitter parce que ma destinée est pardon. Oh, maman, moine. Maman. Après, tu es ça, Benina. Moine. Moine, vous avez pona. Berère boss asali ozoye bango te asali makambo minene nde azana asante basi misato na bwaki koyebiso parce que tozalaki na bato mwasi na ona bokilo no donc ekoloba bango te diamba na diamba ni kotika omela diamba te Boss asante basi misato ngam nazoyebisa yo ake koyeba te nini te na tako ya bandi so disons azwa mbongo wana akomplete na mbongo aorganisaki concert na okoimagine biloko modele wana après toyeli si na Kinshasa il faut zabe confiance. ozomona te ke charge yango ezozongela kanga Poza yana. non mama leki omoni ndenge botie boss nerela parce que mwana il faut ko dresser ye ko tshai na nzela mama leki mwana il faut ko dresser ko tshai na nzela omoni ndenge bozongisinga isusu na ba problème parce que tant ozobeta lisolo ya boss makambo asali makambo na bino tu na matadi na boma eyaka pa na nga mais na lobi na lembi nga na madame na ngati tozwani problème. Est-ce que tu as mon bouclier dans la boîte pourquoi non, il parce que ngaina Patricia tu as moi ma tata muke mais base nango za boss. Au son mon niveau. Obi monta ya mbongo ngana futi awa pona problème ya boss. On est osé faut trouver solution pour le combat boss to ko tika e boete. Aza mwana mobile. Nde yo sali foyer na yo, yepe lobby face à la foyer na yo. Ah mais oui, tout à fait face à la foyer na yo. Solution ça, au moins une solution ngana féliciter d'abord yo mama leki. Parce que na félicité on a condamné yo. Mais oui, parce que otiki kotika ye déjà ça va. Mais maman kotika la mabe. Bakoya, batika kuna libela te. Ngana yaki otomboka koliba ni orientation ni toki ko sala pona mwana wana. De toute façon maman leki ngai na osunga yo. À moi quelque chose na bakisi na yo. Mais en tout cas to avancer na ba makambo surtout on a souci na makambo ya boss. Est-ce que Bikevi continue? Avant de balle au bando vivre,
après les balles au vivre kaka hein donc mitiki na yo depuis pas la comment tu mal à l'aise darling au liate au chocolaté mokuya okufeli hein ya ta la vie na ote o ta vie na ote au moni lelo so okufi na souci bato bazana passe no lokwa famille no bazate ozoyoka zala yo te zala yo darling ça la vie na yo normal hein yaya 9 mois non ya komema zemi eza facile te au moins na tokenda obota ezala nde bomoi bien kokufa oyo esepasaka wana moto wana pasi ya mwana lokwa mama aza te mpo nga na ndimi te darling ka boye mwana yo moi jeune fille naokola bien lokwa ndunda baosopela mai niko nyonso aokola ka ndeko misuni lokola yo mbala moko bonéglige mwana yo baby longo na pasi wana omoi nde naoloba noboye naoloba te mpo na choke yo naoloba nde mpo nayebiso ke tout concourt bien de ce qui aime Dieu. Vous comprenez? Rien n'est possible à dire. Nous sommes comme la biso photo. Tu peux ça quand merci. Mizonga na nuki bo moto na yo moko. Pesa na nzambe merci na mamnyo surtout où s'est passé na vie na yo. Vous comprenez? Zonga zala mutu te ya. Tika mokuyako. On comprend de l'autre. Oye comme nga darling lelo na satanda na ngote. Mais sokola mai ya. Na mai osokola te darling oyo kandeni la osokola to yo kandeni courage osokola yandeni na mesana so na ke osokola gi aza pembeni mokini kanga ta na mkongo gi alexinga mwa savon na mkongo lelo nga na komi boye courage ezate mwana nga a disparaîtra ka boye nayebi te akufa aza en vie nanya salinga a montanga j'ai nene boye na vie na nga na satanda na ngote pour nga lona suka darling ndeko na nga mwasi darling bible yebisa biso ke oyo nyonso na motema na omona ke ereproche ne lo te pesa nzambe merci il faut yebango ke tout concourt bien de ce qui aime Dieu zana kimia na motema na yo bondela nzambe si réellement moi no aza en vie nzambe olakiso et puis aux oeils bonjour enfant oui comme le col matanga yaya hein zala yo yaya oza moto monene mipesa kimia il faut milinganana nayebi te na moma oyo soki eloko nini ekokonsole nga so eloko nini ekotanga kimia na nde nazalaki kimia na ndako ya libala na ngai na mobali na ngai nayebi te malere yango emoni bato mosusu te etiki baveni mosusu bafoye mosusu eyeka kokwea na foye na ngai malere yango esalamaka mpo na ngai darling nzambe darling na baconseil nyonso nga naopesa yo nayebi ke eza grave yaya okanaka yango te na vie mais comme il faut supporter on pose mutu est-ce que to s'attendre la makambo no soyela biso na vie mais nzamba zo bongisa pour na lobby yumi pesa na nzambe peut-être solution ko zo maman na pas ko mona libano pour ko récupérer ngo yo kasinga na Robert to ba problème te ba pour côté grave yaya mais to kana kango te na vie nyonso ezoya il faut supporter nyonso mi bwaka bolongo nzamba osunga yo siko na boye ndo mitiki boyaya ta siko ndo mi komisi ta ndo komi darling yuka si boende sa solution so ça pas nzambe Patricia mutu azala na moi motema moko ya ko supporter problème oyo soki azata na espoir ke moni mwana ngai akenda congé quelque part omoni ndenge eza boye aza pa kingani pa fulani masimo côté mwana kenda na yebi te elonga na koloba yaya ezaka ke obuka mabolongo bondela nzambe si réellement moi nous avons envie nzamba ozongisa ye omona yaya omona ye longola souci nzamba boya na to tia souci liboso po yo il faut tia no elike pa na ye ke yo retrouver moi na yo les seuls problèmes yango wana longola na souci na yebi ke oza mutu wana douleur koleka biso nyonso mutu ana pasi koleka yo azate mais pesa na confiance pas nzambe merci mingi na yo kibino mais na yebi te na meka soki na kokoka ko effacer image oyo elatinga nzoto mani na cerveau tina makolo bengana makoka ko effacer ngo okokoka souci kosila nyonso elekaka
nazalaka na droit ya mopepe te, nazalaka na droit ya kotambola te. Ozalaka nani? Parce que ce que je sais, oza parent na ngai te, o papa na ngai te, o oncle na ngai te. Finalement, eza nini? Oprivanga bomwana na ngai, odevieja ngai. Nini lisusu olukaka? Naza na droit ya liberté te. Tue-moi. Parce que tu dis absolument rien au Talangaï. Réponds-moi s'il te plaît. En fait, j'en ai marre. Au commissaire, moi, c'est naïo. Ni on s'en la kangaï, ou t'as la volonté naïo. Même une liberté. Faut où te le souhait pas naïo. Quitte sa voix. Non, quitte sa voix, t'es. Donc, comment comme jouer naïo? Tant que nous sommes aux alentours, au sakane la ngaï, au sakane la ngaï. Ozonga na butu na moi na nyonso lingi atakuta moi si babala basala ki bonté. J'ai l'âge de tes enfants. Na yebi yo ngai na yebi yo wa papa na ngati wa camarade de papa na ngai. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de voir ma maman. Non! S'il te plaît, Mimi Sana, il a gagné par la maison, s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai fait, Nima? Dis-moi. Assieds-toi. Non. Assieds-toi. Maman. Maman. Non. Je veux voir ma maman. Non. Maman. Non, s'il te plaît. Mimi Sana, Mimi Sana, la gueule, la main, maman, à la maison. Je veux voir mon père. Maria. Non, laisse-moi. Maria. Non. Maria, sois calme. Maria, Nalina Yebsayo, parce que vous avez moi dans le cœur, quitté. La inflation, ça qui on a épargné à qui. Il y avait un problème, papa n'a eu, maman n'a eu. Si je te dis, écoute, Nalina a expliqué ce qu'on comprend. Parce que pendant que vous avez le bas, vous avez le caillou. Parce qu'il a dit que vous avez de l'autre côté, tu as raison. Mais maintenant, elle m'a expliqué pour comprendre. Non, je veux pas. Non, je veux pas tes explications. Ah bon? Mais pour ça, pour savoir mon paranaï, je m'en fous. Je m'en fous, il y a ma raison pour faire ça. Ah bon? Ça, pour sa liberté. Non. Non, je veux pas. Ce qui est le zab, vous avez vous avez une tournure à la fille. Jamais, je m'en fous. Violet, c'est dit. Vous avez quoi? Non, laisse-moi, je vais partir. Laisse-moi. Je vais partir chez moi. Non. Laisse-moi. Papa. Non, pourquoi tu es méchant? Non, je suis pas méchant. Je suis méchant. Oh. Non. Tu vois? S'il te plaît. Et c'est pour cela que ça la non, oui, bien sûr. Mais non. Non, s'il te plaît. Je dois partir. Ça fait un bail que je m'en fous mes parents, s'il te plaît. Bien sûr. Mais toi, tu veux me violer. Comment tu le sais? Quand j'en ai marre, je dois partir chez moi. Non, donne-moi. mwana mwasi wana amoni mama na Valère alobi na nga doke nga ne mama ya mabe to nayebi koedike bana te afingi nga cherche-moi ma fille chérie okosenge wana olanda ngai nazoboya opesi bongo mokuse Robert bovanda osupporte nyonso wana lelo ngolakisa wana nani bambanda suble bungi yo mtosunga bino na ndako Maria, ngai place na soi que on a parlé qui yo. J'ai l'âge de tes enfants, même une liberté. Faut où te le souhait pas inayo. Wa camarade ya papa na. wana na telefone Yo nani? yo nani So nga nazana ni yo poza nani? Nga naza mwasi na ye. yo mwasi ya nani Naza mwasi na ye oyoki.
Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com